Kolo elekaki, bakongole bagangaki. Cimetière ya pante etondi, bakongole baza kosila lokola banyama. Alors, oyo nyonso bolobaki ezalaki penza ndambu ya bilobela. Me oyo alingi cimetière ya patin to cimetière mosusu etonda lisusu ndenge etondaki te avant bokono oyo ebongi papa mama mwana na babebe bolanda ngai boyoka nga na bokebi nyonso pe bokabola video oyo po oyo ezali pona kobatela molimo na bino pote cimetière moko etonda na ndenge ya kobangisa te me etonda na ndenge ya normal na ndenge oyo esengeli. Mbote bapapa bamama bandeko, mbote barando na barandonete, mbote bato oyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bebe, mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko babolingo, nakanisa bomonaki tango bato bakufaki oyo bayebana avant maladi oyo bokono oyo eya bagangaki bakongolais bakosila cimetière ya patin eza kotonda me bakongolais kaka te mutu bakufaki bekolo ebele ekufaki na bafrançais bango moko bakufaki me loko nini ekoki kotinda bato bakufaka makambo mosusu boye. Alors bolanda nga na bokebi bino nyonso bato oyo bakufaki soki botali bango malamu tangu baza kobela nakanisa mingi bayebi maladi baza kobela te, tango baza kobela mingi bayebi bakisi baza komela te, tango baza koyoka nzoto bien te bato moko te bazalaki informe, tango akendeke na munganga akendeke ye moko makambo nyonso asalaka bato balandaka te bayebi te kaka ye moko ayebi. Alors bandeko ezali normal ebanda lelo te ebanda kala. Alors bolanda nga sika malamu bomonaka ndeko mosusu akufi bozalaki koteka na ye na Château Rouge bokomprendre te ke lobi nango akufi. Ndeko mosusu ya combattant bozalaki na ye bozala komona air moko ayoki nzoto bien te me bala moko boyoki alalaki akufi na pongi. Alors bandeko bolanda ngai, bolanda ngai. Ngai nalobi teke eloko ebomi ye maladi, me nalobi pe teke eloko ebomi ye eza maladi te. Me boyoka nga tokomi na likambo yango. Mokili bato baza kobakisama. Bolanda bien na ba télévision balobelaka deja na 2050 soki tokozala combien na planète oyo. Balobaka deja soki tokokoma combien. Sikoyo deja toleki ebele. Donc na 2050 tokozala ebele. Soki bamindele bandeko na biso bakoluka ba planète mosusu elakisi ekokana na mabele to neti na mabele pamba te batransfere bato mosusu na bavolontaire oyo balingi bakende vivre na bango kuna bakende pe kovivre. Tozwa esika pamba te ndako na biso mabele ezali ya kotonda. Alors sikoyo ndenge ezali ya kotonda soki etondi na 2050, na 2100, na 2200, na 2300, 500 mokili ekozala ndenge nini? Ekozala catastrophe, ekozala suka. Alors biloko tu bazwilaka yango mayele sikoyo. Ndenge tozomona awa na poto soki tovandi bien bazamba ezalaka te. Bazamba ekoma ya normal eza moke. Bazamba mosusu basalaka se kosala.
bilanga ezali pe bisika mosusu ezali. Mais soki toke na mboka neti Afrique, Amérique latine eza na bazamba na bazi. Bon, Amérique latine na Afrique, yango nde etonda bazamba, yango nde etonda oxygène oyo biso na mokili oyo tozali kopema. Mais bon, nazokendele wana te, nazongi bisika oyo nazalaki. Bandeko, lelo yo bomoni ke bato yo balingaka bato batonda na mboka na bango te, oyo balingaka étranger te, baparti wana ekomi kozwa pouvoir. Tango ekomi kozwa pouvoir, elakisi eza na bato. Tango eza na bato, eza pe na ba idéologie nango. Elingi koloba boye, soki parti oyo elingaka étranger te, ezali 3e na pouvoir, 4e na pouvoir, to 2e na pouvoir. Elakisi baza kosalela loi oya bango. Alors po bolanda nga lisusu bien, ba loi ndenge ezalaka boye, ba loi ezali biloko moko makambo mususu balobaka toyoka, makambo mususu balobaka toyoka te. Ezali neti na mboka na yo Congo, makambo président akosolola entre bango na bato bazo gouverner bakoyebisa bino te. Mais oyo bakotia micro pote bino boyoka, na oyo mokile yoka, bango pe balingi boyoka. Ata baswani, soki boyoki koswana na bango, bango mutu balingi boyoka. Mais tango bazo bongisa likambo moko pona mokili, pona mboka, ata bayebi ke ekobangisa peuple to ekosala mabe, balobaka te, ata ekosala malamu. Ndenge moko sikoyo, soki bato ebele bazali kokufa, ezali kokufa moko normal na kati ya technique ya bato bazo gouverner mboka. Mena ndenge ya loi ezali mabe soki bayebi réellement tina bato mususu bakufaka. Loi eprotejaka mutu nyonso. Na kati ya France, na kati Europe, na kati États-Unis, bamboka oyo eza développé, loi eprotejaka mutu nyonso. Mais ezali na ba mibeko mosusu na kati ya loi eprotejaka lisusu bamunganga, eprotejaka bapoliticien. Elingi koloba boye, bamunganga oyo bokendeke na hôpital, baza na eloko ya kodeside pona vi na yo. Soki loi eyebi yango, en tout cas bakoki kokanga bango soki basaleli yango na ndenge mosusu, ou bien basali yango na ndenge pana bango ezoautorize, mais na loi eza autorisé te. Nalingi koloba boye, mibeko ezalaka oyo ya leta na mibeko mosusu ezalaka spécial. Yango bomonaka bamunganga soki basangani bazwaka décision soki muto bamoni santé neza bien te akufa. Soki pe muto yo azali ne bien, me balingi bameka bakisi moko neti ba vaccin ezobima pona bokono yo mikolo yo. Bakoki kovanda na réunion, baponi bato yo, bakoki kotia bango vaccin. Balobi ke tango bakoya kozwa ya grippe, tokopesa bato nyonso ba vaccin ya grippe ya normal. Mais na kati ya vaccin wana totie mitano na groupe ya bato boye ekozala nde pona bokono yo me ya koyeba te. Wana eza exemple nazolakisa bino ndenge bamunganga bafonctionnaka. Yango babengaka yango basekret ya bango. Mais tango basololaka yango eza kaka bamunganga oyo bayebi sekret ya hôpital mobimba wana. Bazalaka kaka moke. Oyo batikali mususu atomoni na grade ya docteur, atomoni soki ndenge nini apasolaka mitema abimisaka. Ayebi ne eloko moko te. Ye ayebi kaka oyo wuti na ba chef minene, ba chef pe nyonso te, chef mususu bango mutu batini na ordinateur ekebongo bakozwa traitement boy. Bango bakolanda oyo eza na ordinateur na oyo bamoni bakopeso kisi oyo ye, bango pete mutu bakoverifier kisi yango, bango bakotanga kaka kombo yango yo, bayebisi infirmière tchaye yango, kotise yango, bango bavanda kaka na ordinateur. Ozo comprendre makambo ndenge kendeke. Alors pourquoi na lobi na bino wana? Parce que tokota sikoyo na makambo oyo ezali. Alors na kesusu na likambo mususu, boyebi malamu ke ndenge toza boye, ba jeune neti na Congo ou bien na ba Côte d'Ivoire, ba jeune bazali ebele, pe ba jeune soki bazali ebele, elakisi bakokola pe nzela moko. Ezate ke
soki bagene baza ebele ntango misusu bakokoma bakoko misusu bakotikala bagene non ndenge moko mpe na poto awa bagene bazali ebele ntango bakokola ezali te misusu bakotikala nano bagene bamisusu bakoma bakoko pamba te bamaison de retraite ezali ebele pamba te kozwa bakoko ebele en charge eza nde problème non eza bongo te ezali nde leta na bamunganga bango nde mutu bakoluka solution po te bamisusu bakoma bakoko misusu nde soki occasion emonani en tout cas batikela baninga place na ndenge ya mabe te me na ndenge mokili ndenge eza boye place eza te mokili eza ya kotonda nakanisa boyoka bien kamwa kala baleta ya mindele basenga na mokili ke to bando bota kaka bana moko moko po mokili ekotonda me na bamboka ya bandibu pe ya baafricain na baamérique latine balingaki mibeko wana te bazokontinue kobota 10 15 me na chine bazalaki na motema malamu bandimaki babotaka moko moko me suka nango etiaki mobulu sikoyo babakisa mibale alors me sikoyo lokola bapesa ide wana mokili esalela yango te me makambo oyo bango bakosala sikoyo bakoyebisa mokili te po ekopesa somo yango wana somo ezali na kati ya bongo bapesa pouvoir na bamunganga bapesa pouvoir secret na justice bapesa pouvoir bapouvoir moko eza différent na service secret bapouvoir wana bakontrolaka yango na mibeko me mibeko ayebi makambo bango basalaka te soki ayebi mibeko akomema bango na justice soki basali mabe na ndenge ya mibeko ya mboka bakokangama me lokola mibeko yango susu eprotegeaka bango na sanse mosusu sanke batiaka na makambo oyo bango bazosala alors baza na facilité ya kosala likambo po population ekende ndenge tozokende te fo koelimine misusu na ndenge ya mabe te me na ndenge occasion ekomonana alors fo batala soki botali bien baoyo bosili na patin okomona ntango mosusu ndeko otikaki mosala to ndeko osalaka te to ndeko oza kosala okomi penepene ya pension olingi ozwa pension alors vi na yo ntango mosusu bana bakokokipe yo te ou bien oza na bana te na ndenge leta ayebi yo ou bien likambo moko boye bien sûr bakotake yo te na nko me ntango yo ozokende na munganga ayebaka vi na yo nyonso soko ayebi te bakoinforme ye bon bolandanga nano malamu mutu nyonso oyo na poto ntango akokisaka 50 ans bato nyonso oyo ya leta bayebi yango bamisusu bazwaka chance ntango mosusu monsieur le maire atindeli ye mokanda afelicite kokokisi 50 ans elakisi okokisi age oyo keba parce que sikoyo nde bakoki kosasa yo bien sûr bazwaka mpe bagene mpona kosala bango bakobai volontaire bafuti yo 5000 na yo balongoli yo mpe maladi yango misusu mpe bazwaka bango involontaire ça dépend ya situation oza nango alors awa mpe nalobeli kikobai fo koyeba eza legal mabongo bakokozwa moto mosusu sanke ayebake aza kobai pamba te lo elobi bongo me mutu wana soki aye koyebaki bazwaki kobai afundi na leta en tout cas bamunganga na hôpital bakofuta mbongo ebele na mutu wana na mutu wana kozwa raison me loko moko bokokamwake munganga oyo basalaki yango bakokende kasho te kaka moko na kati na bango akozwa suspension ya hôpital kuna na kote hôpital pamba te eza basekele na bango yango bandeko ndenge bozali boye fo koyebaka ke na mokolo lelo papier nyonso obanda osala mpona kosigné linga otanga yango meme oza pa monganga meme ozali na association oyo epesaka mbongo epuis ntango kosigné papier eloko ya liboso kolukaka te papier yango na bakoma kote mosusu bakoma mingi te yoke signé non signiaka mpenza bisika makambo esuki soki makambo esuki wana osigné mpe bisika wana otali yango bien otangi yango malamu
mpo bango signer so papier mususu ondimi ozala kobai bako signer so papier mususu oyo yo yebite balobi ke ondimi osala likambo boye yango wana foko keba na ko signer papier. Alors tozo kokende toujours na likambo ya liwa cimetière ya Patin ndenge eza kotonda pe ba cimetière ya bamboka ebele na kati Europe na Amérique eza kotonda na makambo kako ngana koloba boyebi ke lutte contre bato bakotaka na bapoto ekoma makasi na kanisa bomonaka bato ndenge bazodinda na mai bato ndenge batondi na Grèce bozomona ndenge bazopesa ba millions de dollars na bamboka neti ba Turquie na ba Grèce po ba protéger ba frontière bozomona na États-Unis ndenge balingi batonga mur alors bato mususu bakotaka kaka alors na États-Unis na bamboka nyonso bayebi ke bato bazokota poto pe eza kotonda meme biso moko toza conscient ke poto penza eza kotonda ezotikala ndenge ezalaki te pe population ezobota awa. Alors sikoyo tango tokotaka deja basalaka pe calcul ndenge nini bakoti sikoyo tokobimisa bango mais loi ezotinda babimisa te foko protéger mutu yango baprotégeaka bato mais tango bazoprotéger foko protéger pe bana mboka foko protéger pe mboka alors mpona koprotéger mboka sikoyo loi ekoprotéger mutu nyonso tokosala ndenge nini yango bakoutilize kaka méthode wana ya bakobai involontaire na makambo mususu oya mike popoto etonda te en tout cas nga nayebi yango te me nazali conscient na makambo esalamaka pe naza na bapreuve ya makambo esalamaka me moye nalobango mingi eza te po ekoya kokoma fake news me bino moko fo botia na motema ke soki mboka eza kotonda maide nini makambo nini bakozwa bukanisa malamu soki bazwaka bakoba involontaire likambo nini esengaka bongo soki bango moko na télévision balobaka bien soki tosali kisi ou bien tosali eloko fo bato mususu bakufa bato mususu bavivre alors bato wana ntango bakufaka loi eprotegeaka bango te batangaka kombo na bango te mpona nini ke bakufi mpona kisi oyo biso tozomeka elingi koloba boye soki bameki eloko moko na 1000 personnes soki 10 bokufi eza problème te mpona kobikisa bato mususu mpe kobikisa humanité na bato bakoya mais siko bato bakufi soki bazalaki bakobai volontaire problème ezate asignaki ye moko azala mais soki azalaki involontaire akufi sans que ayebake azalaki involontaire solution nini bazwaka solution moko te bazwaka aleki na ye na passé simple alors méthode wana pe bakoki koutilize yango na kolimine bato po mokili bato bazotonda mais pona komeka kisi te mais pona koreserve place ya bakoko deja eza te nakanisa bomonaka ntango bato basalaka bamanifestation mpona pension na bango mpona age ya kikoko bomonaka marshe bato bazalaka moke bato oyo basalaka marshe bazalaka mingi bango moko bana ya mboka nakanisaka bomonaka bandibu te bomonaka bato mwindu te bomonaka balatini te bakendeke te parce que bango bakanisaka eza ya bango te orke eza ya moto nyonso me bana mboka bayebi bien fo tokende po place wana eza ya kowelela alors l'état pe ayebi ke tobangisa peuple te place wana eza ya kowelela biso makasi kaka na occasion tokoluka bato na makasi te po tosilisa bato na mokili me mutu nyonso ntango alekaka bambula to mutu nyonso aza nano moke azalaka toujours na mwa maladi kuna nde tokoki koprofite malembe na bamunganga na bango to na likambo mosusu ti akozwa confiance un jour tokotala kaka oyo lipa te kolalela ye nde mutu akokende noki me nde fo tosala makasi mokili oyo etonda bitondela te mpo nanu tozwi planète mosusu te yango bandeko bomibatela likambo moke kowelelaka baexame ebele te mpo mashine mpe bakotisaka bato epesaka maladi eza kaka ndenge moko otamboli bisika bombe oyo ekweya na Tchernobyl soki balekisi yo puissance nango ekoki mpe kotoxike yo mbala moko okomi batraitement ebele
pe yeba oleki ba traitement wane kozala ya solo penza bazo peso menzoka si ba bombardaki yo kaka na kati appareil kakoyo ebikisaka bato yango pe kaka e bombarde yo na 5 minutes ya pamba bandeko bomi batela ndenge bato ya Congo babatelaka bakende ko hôpital soka za na mbongo soki penza pasi eleki makasi maladi penza ekokite ezateke na lobi soki amoni mutu eleki makasi température ekomi 38 na Congo ata température ekomi 38 batiaka liputa tokisima ya moto akontinue me biso awa soki ekomi kaka 38 yoka ndenge ozomela bakisi awa chaque 4 heures du temps, or que ce que vous la chaque 4 heures du temps, maladie ko bakisama po izali ta mukuse mutwe ko salo pasi me yozo kanje yesu su makasi okepa munganga na yo tango munganga koloba omoni yango susu nete simbite okei be examen belé okomi makambo belé ozo bakisa maladie yo moko pe ozo mikabambeka pote otikela bato place na maison de retraite. Pourquoi pas na mabelo yo batu baza ebele te bandeko oyo na lobi ezakaka hypothèse ezali kaka po biso nyonso toyeba ekokozala nango makamba lokuta ekokozala pe makamba solo me koyeba ke awa wa mokili batu nyonso baza kobanga mokili etonda alors ba pays oyo ekomandaka mokili oyo ba décider bazana ba makambo ebele basalaka deja po mokili etonda te surtout lokola ba traitement oyo ebimaka sika ekoki kokomisa moto tina santa wana lisusu eza ngambo yango bomonaka ke tozana ba assurance lelo ya maladi kabwana oyo assurance ya makasi oyo assurance ya pete oyo assurance ya boye surtout batu nyonso oyo balobaka ke na poto traitement eza ofele en tout cas koyeba peke fo koyeba peke kodimine bambula ya batu eza ofele liwa pe eza ofele liti pe contre immigration na kati ya mokili tokoma na nationalité eza ofele okokende mbala moko na paradis okozwa esika na yo oyo kovanda yango wana bomibatela makasi bomibatela na nyonso na basignature bosiniaka bomibatela na kokendeke na munganga na hôpital pamba te pe soko zokende lingaka bokendeka ta 10 surtout soki mwana na yo bakotine na bamunganga balobi mama zela na libanda po mwana kobanga tozala kaka entre biso bamunganga en tout cas ata mino ya pamba kotika te zala wana talaka bazana masque bakolatisa yo okotala ndenge koleka mwana no akobanga yo te titango bakotia mais soki oza libanda en tout cas okoregrete mwana no okomona bimi akomi bien après 3 ans okomona mwana miso bandola tamaneti mwana mino koma problème nzoka ezalaki nango mino te ezalaki kaka gencive po aliaki ba confiture ebele po confiture soko lango ebele ekokosala neti lino pasi me lino te eza nde gencive alors faut kokeba na makambo ebele nyonso wana ezali kaka pona koutiliser makambo ebele surtout soki bamunganga yango te bato mosusu oyo basimbi mibeko bango pe balingaka susu bato na mboka na bango te zala sira kopesa gentil ya kitoko pote abebisa vi na yo tango sa kotia yo biloka mabe okomona caractère na ye echange me yo ozoyeba te na sukisi awa botika na malamu ciao surtout na bokebi. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss.
Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Combat Congolais TV vraiment ngamu la zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger donc ba samta longola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.